Mbote mingi balandi ya émission groupe Salongo to sepeli lisusu vana ndenge bolandeli vraiment lisolo na biso ya mama prophétesse kitalatala to sepeli ke bolandi yango ya mingi bande bandeli ndenge kusila bande ko ndenge tolobaka toujours ke tozali wana te pona kosekisa kaka batu mais tozali wana pona koteya pona ko conseiller omoni mutu mususu soki oye alléluia amen alléluia amen tellement que na kati ba alléluia amen makambo ebele salami déjà oyo batu bazo sepela nango te oyo baby vraiment baby si makambo yango nyonso ya bonzambe yango wana omoni ke batu mingi soko lobi déjà bongo akolanda na ete ngatangu na komaki na poto awa nakutaka lisolo moko eleka awa na poto ezaka lisolo moko makambo minene salamaka na mboka poto menga na zwaki yango na saleli yango kaka na ndenge ya théâtre tango na saleli yango na ndenge ya théâtre wana ezongisi batu mitema bazonge pa ya nzambe olie bazala ya kupanza na ndenge wana yango nomoni ndenge apôtre Paul alobaki tote ya liloba nzambe na occasion nyonso koki koteya mutu occasion nyonso koki ko récupérer mutu oyo abundi nzela yango wana bandeko tolobeli likambo ya mama prophétesse tozo sala mama prophétesse wana tozo sala ba série parce que côté ya ba mama prophétesse na ba prophète makambo ebele ya malamu bazali ya mabe pe bazali tolobi te ke bango nyonso baza mabe ba erreur pe ezali ba faute pe ba mbeba ezali nde yango wana mama talatala mama prophète ki talatala oyo uti komona toli na biso ezali ke soki mama oyo prophétesse azalaki na kitalatala ya solo nzamba alobelaka ye mikolo nyonso atalisaka ye ndenge nini akokaki koyeba te ke evala baboti na ye tata na ye ateka ye azalaka nde mobali na ye na butu ateka ye yango alinga te mwana na ye abala asalaka semblant me mama ayebaki te ndenge nini mama prophétesse kitalatala ayebaki te ke lipati baza na libota chrétienne tangu lipati abotami bakei ko consacrer ye epai ya nzambe tangu evala botami bakei ko consacrer ye epai ya satan mais tala confusion ekoti na kati ya libota ya bato pona mama prophétesse kitalatala na ya moni ke muto aza na kindoki eza lipati abalisi divorce nani evala bomoni dega ndenge salamaka yango wana bandeko topekisi bino ba prophétesse te landaka na yo ba prophétie landaka ba prophète na ba prophétesse mais oyeba ko discerner bandeko ba bolingo makambo mokili tomoni yango ebele biso ba oto sana ba exemple ebele makambo tokutana nango wana toyebi kutu nzamba ngo ndenge toyebeli yete mais moi sagesse o nzamba tia na mutu ya mutu il faut salaka ndeko place yo zali mutu na yo nzamba pesa yo esalaka mais pourquoi olingi komi kotisa na makambo ya buzoba neti toloba mama luketu tomoni mama luketu makambo nini asali mobali asambelaka kote mususu mwana asambelaka na bino te mais yo za ko obligé mwana na fa sambela mwa fiancé na asambela kaka na bino po ya yo kaka nzambe nde mutu asalaka bozomona ba erreur mais nzambe apesa biso mayele mingi bazoloba wote bamfute bango ezala ngo mfutuma te ezali nde buzoba ya koleka to yo moko nde olingi basala yo bongo po ba makambo mususu tozomona eza makambo penzo ezali ke non po mutu alanda banzela wana fo mona mutu oyo mutu ezosala te mais esika balobi na yo ke ngando aza wana okoleka wana te mayele nzamba pesa ya koyeba ke sika ngando azali na koleka te mayele wana epai na yo oyebi ke sika wana mabezali mais mayele ya mutu azokosa yo ekozala te tala mama luketu azokamatana na mobali na ye po ye alingi bayebisaka ye kaka nde bandeko nanga malamu yo bayebiso mabe oyo salaka bible lobela biso makambo nyonso ya mabe oyo tosalaka oyo tokoki kotika na oyo tokoki kosala kaka esika wana nde likambo ya monene evandi wana me yo zoluka kaka bayebisaka yo ke intel ndoki okokende musika te na makambo ya nzambe okokende musika te
Yesu ti ate ya liloba na ye. To tigala komona Yesu te ak akize mutu afunda mutu. To mona pete ba Pierre na ba Paul ba funda mutu. Me ya biso lelo oyo. Oko luka kake sika nini bazoloba tata mwasi ndoki, noko ndoki, tata kulutu ndoki, mama ndoki, tata ndoki. Me eko sila mukolo nini makambo wana. Bandeko baboli. Aussi longtemps que yo ozo funda kaka batu. Oyo basala yo mabe situation na yo ko changer te. Mukolo yo ko yeba ke Nzambe azali Nzambe. Pia leki na nyonso otie Nzambe liboso nde mukolo makambo bandiko réussir. Nde makambo bandiko réussir. To moni mutu aliboma na kati ya nzela kutani na Yesu. Metangu Yesu abiki siye. Est-ce que Yesu alobaki na ye? Ke entel ne mutu asala yo boy. Ya yakika ke pa Yesu biki sangai. To mona ba Bartime. Yesu atuni olingirini na mona. Amoni pe. Aloba na yete kete tata kulutu no lokola kangaki yo. Bamba yenzete avant obika. Il faut tata kulutu wana kufa. Mais évangile wana tozuli yango wapi. Mokaka talikutu ba o bazwaki ba kako kotisele na likolo na toiture wana. Akiti wana abina moni ko ndima na bino batu boye na ye. Ndenya asali wana abiki samia telemu. Oyo kutu amona Yesu te, mutu maladi amoni Yesu te. Me mutu mususu ayeko bonde la Yesu ke kula na ndaku mwana musali na ngatala boy alobi abiki sami bazo mema bino wapi peuple de Dieu bana na Nzambe toza na makambo bele toko bimisa na makambo ba prophète ona ba prophétesse toza pe na ba témoignage po ko ela biso moko oye lobama na oye salama pete bandeko tozo mayele kitalatala bouti komona ezali te ke to fabriquer ezali kambo salamaki et puis ndenge pe ba famille yango salamela bazana bomoi bango pe balandi yango pe bamoni yango likambo tolobi ya kitalatala oyo yango na zolo baketo yaka pona ko segisa te mais to yaka ko pesa conseil mutu azana nzela bungi azonga na nzela. Pona nini kaka toloba mama luketo kaka siko ya sambe la kande Nzambe azali esika ba mususu ba sambe la Nzambe azali te metoke na Bible tomoni ba Paul tomoni ba Pierre tomoni ba Jean kuna mutu na mutu Nzambe pesa ki mission na ye me yo lingi te olingi ke batu nyonso ba yaka ke pa yo sambe laka to mosala Nzambe olingi ke batu nyonso ba ko sambe la kaka na église oya yo mais et comme il kamute mutu asambela kana église mususu azandoki mutu asambela kana église mususu azamalamu te siko nazo kamwa biso no yamba Yesu azali alobi tozaba oyaye alobi na bongiseli bino bisika kuna na lola sikoyo awa ndenge tozoloba na te tozosolola te biso basali ya Nzambe na bana ya Nzambe bopotani parce que pasteur abundaki aswanaki na intel biso pe na bato wana tokoyoka na lisusu te siko na enlèvement ekozala ndenge nini bosoki tokomi kuna tokozala kaka na ki ennemi wana to ekozala te parce que ya lobi soki toza bongo tokomata te donc toza komitia kilo na vie na biso to bongwana chrétien aza chrétien azandeko na yo kombwana tolati yango balobi ba o baza kati na Yesu nde babengami ba chrétien biso nyonso wana toza liboke toza mutu moko tolimbisana tosenga na bolimbisi basali ya Nzambe ba chrétien komona kateke kake pa yo zali nde za malamu Nzambe mutu ayebi azwi ba oyo atindi bango na église songolo pakala azwi pe ba oyo atindi bango pe na église songolo pakala sala ke lokota bozo partager bozo solo les sengo mingi na okene musika c'est vrai tam suna zwi bino ngonga mwa mingi mais sengeli na insister na bolingo wana tala mama luketo mwana mwasi otata na ye alakisa elo sambo na Kinshasa lipati na ndaku na bango basambela kababanga kanzambe mwana mwasi asali nyonso mobali pe vie bongi azwili mobali musala mabeni ni asali ekomi kaka nini azali ndoki pona mama prophétesse alobi et puis ngana yebi na ba église belé soki ba moni mwana mwasi azana beauté moko boye
bakolatisa likambo ya kolobaki aza sirene, bakolatisa ye ki sirene wana pona nini? Pona kitoko na ye. Donc nzamba asalaka bato ya kitoko te, ou bien nzamba alingaka te tozala kitoko, nzamba alingaka te tozala kitoko, nzamba alingaka tozala kitoko. Esther na Vasti balobi Vasti azalaki kitoko na elongi, mais Esther balobi azalaki kitoko na elongi pe na taille, makambo ebele bombami wana. Mais yo soko moni muninga aza kitoko, et pourtant nzamba sala biso nyonso kitoko, mi bongisa yo moko, bongisa nzoto na yo, yo moko bongisa elongi na yo, mi bongisa. Nzamba alobaki to cultiver la terre, mais nzoto eza mabeleti, nzoto eza mabele soki to bongisi yango te. Soki ozokeleka kukulu 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 kukulu, lero komona muninga ale ekomi zuwa aza sirene, ye wana aza mibali ya butu, basi mususu bakima beglise, ba mama mususu basi mususu bakima beglise, na ndenge na bango moko te me bakimisa bango, azokota eglise tani abazotalele. Pona nini? Yende sirene. Bongo motema na yo, motema na yo mtozo tale na miso. Oye bina rubaka nango bino mingi masumu emonanaka elimbisamaka mbangu, me oye bomba mana motema nde ya mabeko leka yangu wana. La femme samaritaine akutana na Yesu, baumela te, baumela na bango te na lisolo, tanga comprendre kaka mabe na yalebi abosani na makamangwa ajiko luka, makamangwa ajiko luka bosani yangu. Ye wana ke kobenga baninga baya seka zwaki deliverance na ye. Mais yo ti siko kote église mbula na mbula, meloko yaki koluka na église epeza kaka ke pai na yo, ezala kaka oyaki koluka nzambe to yaki koluka nini? Mutu ayaki koluka nzambe, c'est vrai, soko kutani na nzambe, okutani na nzambe likambo yaki koluka, oyaki koluka libala, oyaki koluka mbongo, mais soko kutani na Yesu boye okobosana biloko wana nyonso, okolandela nde Yesu sikoyo, okomona ke l'homme de Galilée, okomona ke yende mutasana makoki nyonso, okomi koyoka elengi na ye, koleka elengi ya eloko yaki koluka. Yango moni bokili bato bazotelengana, po eloko bayaki koluka nanu bazwi yango te. La femme samaritaine tangu Yesu alobi na ye ke ngai nde nakuti kopesa yo mai oyo koti kosila te, to moni esika te oyo mwasi ona tikala yi kotoka mai, to esiko nzambe atielaki ye mai na Kristo na ye, azongaki akei kobenga batu baya yo na bizaleli na yo, batu bazo église te po na bizaleli na yo, mais yo mona kakaka nzamba fungolanga miso entel na mona kiendoki entel nzamba fungolanga amfungola ki yango ler nini? Nzamba lobi les choses cachées sont pour Dieu, oye bomba meza pona ye biloko mususu ba jia mususu oyo soki ba yeli yo na moi boye okufi bara moko pike crise, mais nzambe mutazo gérer makambo wana. Ngana monaka, ngana yokaka, ngana salaka, nga boy na boye. Na orgueil na bino wana. Botika, koko sabatu. Yo mutu aji ko église, tango so yela ki libala. Tango yoka liloba nzambe touché, nzambe na vanda. Ndenge la femme samaritaine na zalaki. Lisumu ya libanda, esila kinango. Mais lisumu ezalaka na kati ya mutu, bato wana bazoka délivrance no kite. Ye moko ne mtazolo na za délivrer na koyaka na église boy na basala kinga boy na na kota na église ya munene na sala boy na zongi sa boy yango te. Motema na yo, motema na yo est-ce que bongwani motema no bongwani te? Tala mama Luketu, mwana batu akokaki komiboma, mwana batu akokaki kokufa, ya yepe mwana ya mubale. Tala pasi balukeli divorce, mwasi oyo alingaki na motema. Tala bolingo eza bolingo bolingo basakana kana ngote toke baba mama na ba parents. Tala Maluketu esika komi kaka ye mutu akomi mutu asonia komi ko senga bolimbisi mbangu bayaki kozongisa biloko lipati azalaki kopesa bango ebongo obosi boliaki kota deja na kati wana boko bimisango na makila na bino na misisa na bino na misunyi na bino nzoto na mikuwa na bino po ezongaki lipati alobi yango okute fungwama atakutu vraiment atakutu kozanga koyeba yango trop c'est trop. Tozolo ba mama Luketu mutasali, mais
Mama Luketu moko azana mokili azoyo kalite ya oyo pe batu bayebi ye. Oya lingaka te batu basambela kote mususu kaka esika ya sambelaka. Yorobi na sambela ke pa pasteur buyali bikaka ya bango pasteur nde mutu ayebi. Kaka ye nde mutu aza pasteur a solo solo. Ye wana nde Mama Luketu. Omimona ke yo nde Mama Luketu. Evara fara ye wana ayebaki te mwana muke makambo basala ye na baboti. Yango wana yo pe mwana mwasi ozo telengana me ba origine na yo source na yo est-ce que yebi yango source na yo yebi yango so yebi kaka source wana tata wana ayaki pembeni te me délivrance salamaki nango ye wana to monaki mobali nyakala ndenge akomaki kotala o pasteur na kwa to solola ba solola pona nini makambo ebomba mawana ba solola pona nini po ye pe na motema ne azala kolinga mwana mwasi wana kaka me babengani ye bondoke bengana ki Robert wana akendeki motema pasi omoni ezalaki evala azalaki mwasi ya Robert azalaki mutu ya Robert azalaki mwasi ya Robert mais li parti azalaki nde ya divorce totika kokabola batu bayaki na église ba ope bazoya na église tangu bakomika na église nzamba lakisinga oyo mobali na yote nzamba lakisinga oyo mwasi na yote mabala ki fiancé obozo boma bangambo bokomema bino basali ya nzambe bangambo bozo mema na miso ya nzambe mwana mwasi ayaki na mobali na kati église balobi na mobali mama na yeko présenter bino mobali mama pasteur tata pasteur mobali azo bala ngai bakutani na mobali kote mususu o mwasi wana yete aza mukolo zwa mwasi aza na église biso tokopesa yo po o wana pesa ka badim o wana pesa ka ba offrande tozali wapi basali ya nzambe tozali wapi botika ko botika yango makambo tozolandela mikolo oyo bozwi mobali ya batu bopesi ye na mwasi mususu na église bozwi mwasi ya batu balinganaki na bango bopesi ye na mobali mususu na kati ya église tomoni yango te na kati ya Bible bandeko bolingo eza bolingo bolingo eza bolingo Adam nzambe obligé ki etazwa Eva jamais akelaki kaka Eva yene pembeni na yela la muki boyata la bonzamba la musi abi oyo nde mikuwa na nga oyo nde musuli na ngai nzambe te muto obligé ki eke lokola nga na yeli yo mwasi ya yeyo me lelo basali ya nzambe ya lelo mwasi mbali wana yete oyo nde ya bie yeyo ya bie ya ye wana yango nde motema ne pe lingi yende motema ne lingi oh boni boyeko to bongwana to bongola mitema tozo sala théâtre me makambo zoleka na kati o to sala keza o esala maka lokola likambo tozoloba esalami ezali bongo nasana batu mususu babengi ngakutu balobi mama wana kutu busukisi danu bongo te yanga tala ndenge ezalaki tala ndenge ezalaki na église mama na kendeke lisusu église te na yebisi kende église soki église wana omoni mabe kende église mususu mama na kokende ndenge nini sika mobali oyo ngana azalaki na ye bapesi ye na mwasi mususu bazobalana mama na sali nini osali eloko te basali yo nde mabe me nzambe akopambola yo me bango mpe mabala ne pa bakei okoyoka parce que bolingo solo eza te eza bolingo ya bapasteur moto baloni yango baforce yango bandeko talatala elakisi biso makambo wana tozwa mayele nzambe apambola biso tokutani na ngonga mosusu.